et d'autre part de déployer du matériel de protection ainsi que le médicament pour une prise en charge totale de tous les malades de cette pandémie en RDC. Saluons et soutenons l'action du président de la République, chef de l'État, qui, à travers le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Excellence Gilbert Kankondé, est en train de remettre de l'ordre, de la discipline et la paix, tant à l'est qu'à l'ouest du pays. Saluons la sortie médiatique du président Haï, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, qui nous a permis d'une part de déjouer les complots contre le chef de l'État orchestrés par quelques politiciens rusés et d'autre part de faire comprendre à l'opinion le grand enjeu de la démarche entreprise par nos alliés du FCC à travers le bureau de 2 chambres du Parlement autour de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Demandons au Président Haï, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, de multiplier sa vigilance au sein de l'Assemblée nationale pour protéger les intérêts du peuple congolais cristallisés, dont le chef du Président de la République et chef de l'État. Lançons un dernier avertissement à tous les tireurs de ficelles qui, d'ores et déjà, sont bien identifiés à mettre fin à leur ruse et petit complot contre son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à ne pas profiter de la liberté d'expression qui est son cheval de bataille pour le détourner de la noble mission que le peuple congolais attend de lui. Présentons nos sincères condoléances au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui venait, il y a peu, de perdre un être cher, en la mémoire du regretté Monseigneur Gérard Moulumba, oncle et chef de la mission civile du chef de l'État, et demandons que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Saluons l'action de la justice et lui demandons de garder cet élan afin d'instaurer l'état de droit pour lequel nombreux d'entre nous avaient perdu la vie. 2. Au niveau du parti. A. Nous, présidents sectionnaires et cellulaires, gardiens de la base. 1. Faisons remarquer que, depuis l'accession de l'UDPS au pouvoir, assistons avec regret et désolation à une guerre de positionnement et de succession au sein du parti après l'investiture de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. 2. Remarquons avoir perdu de l'estime et ne pas bénéficier de la considération auprès des autorités du parti. Cette affirmation puise son fondement à travers un constat malheureux selon lequel nous, présidents sectionnaires, moins encore cellulaires, ne sommes ni associés, moins encore informés officiellement à l'organisation des manifestations. Nous sommes souvent surpris d'apprendre comme tout le monde la convocation de telle ou telle autre activité publique comme si nous ne faisons pas partie intégrante des structures officielles du parti. Constatons que nos audiences et appels adressés aux autorités du parti sont généralement sans suite, car considérés comme objet de dérangement et embêtement aux yeux des autorités qui sont toujours très occupées et indisponibles. C'est là que nous tirons la conclusion d'une marginalisation. 4. Affirmons qu'en grande partie, les troubles, le méfiance et la déstabilisation au sein du parti sont consécutifs au dysfonctionnement qui s'installe et qui fait bénéficier aux structures informelles et autres associations l'attention des autorités ainsi que de multiples avantages au détriment des cadres de base du parti, entre autres le président sectionnaire et de cellules. 5. Regrettons et tenons à informer ceux qui ne le savent pas la mort de M. Grégoire Massombo, président fédéral de l'UDPS FUNA à Kinshasa, mort occasionnée par un accident de voiture le vendredi 1er mai 2020.
demandons à toute la communauté de garder une pensée pieuse à l'endroit de ce grand homme d'une sagesse exemplaire. B. Pour éviter toute querelle liée à la gestion des ambitions et pour un retour rapide de la paix. 1. Demandons la mise en place d'une commission de concertation et de gestion des ambitions pour dissiper tout malentendu autour des affectations de tous les membres du parti au sein des institutions étatiques. Commission à laquelle devront participer les représentants des sections et des cellules qui aideront à la constitution d'un fichier fiable de membres du parti. 2. Demandons à la CDP de reprendre immédiatement ses activités car faisant partie des organes nationaux, voir article 16 de nos statuts, en vue d'accomplir sa mission statutaire conformément à l'article 31 de ces mêmes statuts. 3. Formulons le vœu de voir la fin de querelle au sein de la CEP et invitons tous les membres de cet organe au bon sentiment pour faire bénéficier au parti son expertise aux échéances à venir. 4. Demandons que soit mis en place un comité de suivi et de prise en charge de cas sociaux et autres personnes vulnérables du parti qui sont presque abandonnées. 5. En cette période de la recherche de la paix au sein du parti, invitons les uns et les autres à s'abstenir de faire de déclarations incendiaires, en l'instar de celles qui avaient prétendu que les autorités de l'UDPS sont des autorités autoproclamées. 6. Appelons à la vigilance tous les membres du parti, afin que les opportunistes ne viennent prendre la place de ceux qui ont longtemps combattu au sein du parti. C'est pour terminer. En tirant la sagesse de la philosophie de la pyramide renversée, Mwana Moke Abeta Kambunda Bakolope Babinaka, souhaitons, en tant que gardien de la base, de rencontrer tout à fait cessantes les différentes autorités et personnalités du parti, pour leur faire part de notre modeste contribution pour un retour rapide de la paix et de la concorde au sein du parti. Au regard de l'évolution des événements, nous croyons que le secrétaire général, M. Augustin Kabouya Chilumba, et tous les comités exécutifs ne ménageront aucun effort pour nous accompagner dans cette mission de facilitation. Comme un seul corps, l'UDPS sera forte lorsque tous les organes fonctionneront dans l'harmonie selon nos statuts. Tenez bon, l'UDPS vaincra. 2023, c'est demain. Je vous remercie. Déclaration du président sectionnaire na cellulaire, il y a ville province à Kinshasa. Et Salemi Nakotala Mayemazali Kolekanakati à Lingomba, et Mayemazali Kolekanakati à Mboka. Nakati ya Mboka tolobeli mingi makambo oyo mokonzavi kosala na nzela ya ba ministre oyo ya parti, pe bazali ba ministre ya Mboka. Donc bazali kosala manso liboso pona likambo etani maladi oyo tozali ko bundisa lelo pe na makambo ya kotia kimia na est to na ouest ya Mboka. Alors nakati ya Lingomba ezali na mwa makambo ya mike ezali koleka biso toye na kobakisa mwa eloko koye kosala mwa proposition koloba ete esengeli biteni nyonso ya UDPS esala nde tolobaki ete nzoto ya moto so eteni moko ezali kosala te ya nzoto ekozala mwa pasi ndenge moko pe na Lingomba na biso UDPS tosengi ke biteni nyonso ya UDPS esala kolandisa ba statut na biso euti pa na biso te ezali nde ba statut totosa ba statut po tolingi Lingomba ezala makasi soki biteni nyonso ezali kosala so bomoko ezali Lingomba ekozala makasi po toboyi bato ya makasi mais tolingi Lingomba ya makasi. Donc comme on dit en français, on ne veut pas des hommes forts mais nous voulons un parti fort, que l'UDPS soit forte. Donc UDPS ezala makasi soki ezala kati ya bomoko de tina ya oyo biso tolobi pe démarche to kosala bipai biso to kokende komona na bakonzi o bazokamba po oyo tolobi ezali discours mais cahier de charge na biso ezali ba proposition concrète ezali oyo to kotalisa epa ya moko na moko akosepela ko ya mabiso po na tina ete Lingomba evanda na kimia
Lingobe za na makoki ya quoi affronter to ya kokende na maponami na 2023 na makasi nyonso pona tinete lobby to za la ebele na parlement to za la ebele na sénat, pourquoi pas hein bisika nyonso na ba gouvernorat ainsi de suite. Ndetina ya démarche yo biso to bandi lelo biso président sectionnaire na ba cellulaire ya ville province ya Kinshasa. Merci. Ok, merci. Ndeko journaliste. Piso ba président sectionnaire na ba cellulaire ya ville province ya Kinshasa tout sangane au pambate. Parce que tomoni na kolandisa na parti na biso moi iki ekomi kokota. Biso to kambi base ba mbule belé 38 ans oyo to sito sali na kati ya UDPS na kukamba batu. Ba kazi kobeta batu, masasi kobeta batu. Sikoyo tozui pouvoir. Parce que tozui pouvoir, tozo mona sikoyo timia ezalité parce que ça tant ya que tout ça le sikoyo projet de société na biso il y a les peuples d'abord. Mais ça tant ya que réalité bien ba makelelete. Ya onde to muloba ki biso batu toza ko incarner gaz base. Bi toza ko battre la base, ne tolobi ke il fallait kimia ezonga na parti. Ne tolobi ke to kutana na ba konzi nyonso ya parti tendance nyonso. Ba koyoka biso oyo to bongisi pour que tozongisa kimia na kati ya parti oyo koyoka biso te lokole biso tozali ko incarner base to kocha elibanda parce que biso nde tozali na base ngai nazali président sectionnaire ya fédération ya Chang fédération nyonso mine ekutani yao mutoko se binote toza biso nyonso. Merci. Mbinzo Bumba, fédération ya Lukunga. Président sectionnaire Mbinzo Bumba, fédération ya Lukunga, Sylvain Mukengeshayi Muleba. Toye awa na cadre ya réflexion na biso ya 3 jours ya ba président sectionnaire na cellulaire ya ville de Kinshasa. Toye pona oche kimwa na kati ya parti na biso puisque IDPS ezali parti oyo azali na bana mibale. Mwana ya liboso exécutif national, mwana ya mibale ezali base. Mais sengeli sikoyo bana mibale wana bazala na avantage presque ndenge moko. Mais na kati ya base oyo susu bazanda ko négliger azali na ba compétences nyonso, azali na ba juriste, ba économiste, ba médecin, ba psychologue. Mais ba mikolo ba yebite ke compétence ezali na base. Mais base azo tuna biso mituna ebele pona koyeba ke pona nini bazali kozwa mingi ba structure informelle au lieu ya kozwa pe na base puisque base nde muntu asala ka musala ya makasi kolanda bakulutu na ye oyo tozo benga exécutif national tozongi po tozwa kimia entre base na exécutif national po makambo ekende liboso. Pona nini 2023 esengeli tokende na esprit moko to soutenir le président na biso na ba autorité nyonso ya parti to tambole longo kimia ekota déclaration ya mabeza la lisusu te tina biso tofandi awa na batu nyonso oyo tozala na bango ba mususu selon format réduit tokozala biso nyonso ensemble te esengeli tozala na format réduit nyonso tozali nango yango wana tolobi. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ngai Nazali, président sectionnaire na Selembao, SID, mpe na fédération ya Funa. Alors, biso pa sectionnaire ya ville ya Kinshasa, tosangani awa na Kingabwa mpona 2 points. Ya liboso totalisi maimazali koleka na mboka pe ya mibale totalisi maimazali koleka na kati ya parti na biso ya IDPS. Alors pona makambo etali mboka na biso totondi botondi na lolenge mokonzi mboka azali kobunda mpona kotia kimia bisika nyonso na nzela ya vice premier ministre ya intérieur
mpe na nzela ya santé ya ministre na biso Eteni Longondo. Vraiment totondi bango pe tozali kobondela Nzambe akamba bango malamu mosala etambola. Mpe tozongi na kati ya parti na biso ya UDPS tomoni ke makambo ezali kotambola malamu te. Makelele ezali mingi koswana kopotana nde biso ba sectionnaire pe ba cellulaire tolobi te. Biso nde bato tobombi bato nyonso oyo bazali na base. Tokoki kotika boyete nde tosangani toye kosenga tovanda na mesa biso banso tosolola bisika bato bavandi makelele ezalaka te nyonso esolola makana kati ya ndako pe bato alibanda moyeba yeba yango eza te. Tofanda tosolola toyeba nini esengeli kolanda na nzela ya mibeko ya stati ya UDPS ezali kosenga nini mpoto longola banyamu nyonso wana pamba te na kati ya koswana nde bandoki bazosepela bazali kobeta maboko ete UDPS etikala kaka lolenge wana biso tolobi te. Tokobengisa bakonzi nyonso uta na likolo bandeko nyonso ya CDP ya CEP tovandi sika moko mpo ete tosolola yango toyebi ke baza bakonzi na biso bakoyoka mpe vraiment ekezala lokumu mingi mpo ete bosoto nyonso kelongwa. Voilà un peu loko tofandeli awa. Merci. C'est bien dit.